solingi o s'abonner au betika point Kilongo TV. Kilongo TV.
Business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, Courrier Express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, Aouza Bizo Kotozane. Maringa 72. Maringa 72, c'est là, j'explique. Alors, Maringa 72, FB International. Nakasavubu, il y a Nakasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Dégâts. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. 1, 2, 3, comment?
Est-ce que dans un témoignage, moi, c'est mon boya machine à la Siforco. Hein? Est-ce que vous avez un témoignage? Témoignage. Avant Yoloba, na Sipa Kisi, na Jova. Avant Yoloba, na Kota Loge, tu na Yesu. Mokolo na Lalane na Mangenge, tu na Jova. Mokolo na Pola na Yemfula, papa, tu na Jova. Mokolo na Lalane na Permanence, tu na Yesu. Alléluia. Je me souviens un jour, Romaraba 1h du matin. Nicolo indi mvule banjo beta. Siko lopangu na biso mwa pembeni. Terrasse zarawana. Batu nyonso bafongoli pe badali na bango. Siko terrasse banjo refoulé. Ma ekote biso na ndako. Tokomi na 3h na bisi nzambe so kati mbula te to okufa. Po moya ko bimata libande sate. Mai deje komi na loketo. Yaya. Na banjo le nzambe pardon kata mbulo yo. Soko kati yango te biso to okufa. Nzambe pe na mawana ya kata rambula te ya kati. Siko banda ko pepa mai na ba salite ya ba voisin na kati ndako. Ozo pepa mo. Tango sili siko pepa na koti na douche na sokoli. Ngaona na nzela zamba. Ata mai kota kimena ke luka nzambe. Est-ce que ngana témoignage te? Est-ce que on a témoignage awate? Siko Yesu asala ndenge nini kasi? Mokolo na liali panamia mungwa tunajo. Mokolo na lia fufu na sukali tuna Yesu. Mokolo na pola na yemfula tuna Jova. Oh témoignage nanga, témoignage nanga, témoignage nanga, témoignage nanga, témoignage nanga. Oh témoignage, témoignage, Jésus, alléluia. Témoignage, manyanga témoigner. Témoignage, Elisa témoigne. Témoignage, Yoposo témoigne. Témoignage, 2024 est au témoigne. Témoignage, Nganazo témoigne. Okombo manga pamba, Vinanga témoignage. Osoinanga pamba, Obibananga témoignage. Oyo nazalelo témoignage. Mikonga na simbia wa témoignage. Nyonso nazo sala témoignage. Moi vinanga yo témoignage. Est-ce que vous apprêtez ebisa Yesu akumama? Est-ce que vous apprêtez ebisa Yesu akumama? Nazoluka bato bazala poza ko ebisa Yesu akumama. Est-ce que vous apprêtez ebisa Yesu akumama? Kumama Yesu, oh kumama, oh kumama, oh kumama, oh kumama, oh kumama, kumame Yesu, kumame, kumame, tikana tombolo Yesu, tikana matiso Yesu, amaya suke, makasi nangaya suka, consolation visible, asalelanga bolamwe, alongolanga sonye, alongolanga na pasio, tikana yemba
asalinga bolamu ebele asalinga bolamu ebele batana nga ya vi na pesa yesu azongisela nga na facilité oye alongola nga na sonye yaya alokota nga na pasio yaya klasa malonga te wona tanga akomisa nga référence libota nanga na pesa yeni yesu bolamu elekebele na vi nanga aleka bakomi na bien yaye atika gombe na makampane jova aleki kasa fubwe yesu aleki pe na leba balobaka français wo aye na suka mboka na sifoko akoti na ndako moko etangaka maye alokotinga manyanga yesu asalanga référence na libota nanga atombolanga na Congo na facilité alongolelanga soni na facilité aleka bakomi na bien yesu aleka pe na mbinza kokamwa aleki pe na Montfleury kokamwa kuna balobaka français bien na monoko ye akiti akatisima enchine alobi esuki te o ifo na kita atamboli malembe akitiwo akomi na grâce ifoko alobi na akota na ye na facilité akutanga na fanda na maenzi na makolo libumu na nga na nzala sola mapeka wo atala bosoto na nga te o alongolela nga soni na facilité asekisanga enise na facilité apesanga sengo na facilité amemelanga kimia na facilité akopesanga pilibala na facilité akopesanga mapasa na facilité nyonso ya vi na ngai yo na facilité azosalelanga lombango na facilité atala masoto na nga te na facilité azosalelanga lombango na facilité ekoma mokolo moko ngenise nakia na hôpital ya Saint-Joseph na papa wo tokoti na kati balobi papa kufi natali likolo na se nalobi vi esuki o nabosanaki na motema na ngai ye aza papa baoyo basanga bapapa aza papa yeye yesu papa wo oyo papa na nga koka kosalela nga te yesu apesanga na facilité oyo papa na nga apesanga te ye yesu apesanga ye na facilité o nasoki na ndako nazolela nalobi mpo na ngai yo esuki nalobi papa ke ye nasambwe nalobi papa kufi na ye nasambwe kokufa papa ye na libota bato bazofinga balemba te balakisa biso nzambe basalela balakisa biso nzambe baluka na bomwana balakisa biso nzambe tomona na 2 mois ya pamba babuka biso ndako totelengani na balabala oye nani apesa biso loboko oyaya tosuka kosuke yaye tosambwa kosambwa jova mokolo moko na vi na ngai yenise na mikuta na permanence mokolo moko na vi na ngai yenise na mikuta na permanence bongeye na luka misika polala tombwetana na benga masia yokanga bato bazofinga balemba te quartier ezoseka balemba te famille ezofinga balemba te relation ezofinga balemba te eloko moko na bosanaki yeye babengaki un père responsable Jésus un papa responsable eloko moko na simba na motema napesa yesu bomwana na pamba te nayebi ata lelo nabuki te ngai lobi nakobuka na facilité merci papa eloko moko na simba na motema nasalela yesu nde suka soki nalobi nakende koluka mosala na fransa lolenge nini nakolukela mosala
soki na lobi na sale yaya klase nini na tanga pona simba bike mokolo moko na lamuka na tongwe lo laisse mobiliser wo wo atalinga na miso na ye ya mawa asimbinga loboko yaya atambusanga na kombo na facilité ayembisanga liziba na facilité nayebaka te kosimba oo namekaka na ngai yaya nayebaka te kosimba jove longoleranga soni na facilité amemelanga esengo na facilité asalanga bolamu na facilité apesanga kimia na facilité atombolanga likolo na facilité nakoma référence na facilité kofinganga te yaya nauti na Yesu mosika jove kofinganga te nise nauti na ye mosika jova alatisanga sapatu na facilité akumbisanga motuka na facilité nabosana pasi alobi na facilité tikana tombolo Yesu tikana matiso ye nazomona yo jove na miso nanga kontina Yesu tango miso bomoto ekufi Nzambe miso kontime matyo ata lelo nazomona te jove nayebi na kosimba Yesu ata lelo ezosimba te Yesu nantimi na komona Jova ata lelo bazoseka ngai nantimi na komona Jova bolingo no makasi bolingo Yesu makasi na ye lelo kopesa courage kotika Yesu te akosala atozolela lelo atozonyokwama lelo Zamba mayata kosaka te un jour akosala okomona un jour akopesa okomona un jour akokangola okomona bolingo makasi Yesu bolingo makasi ata tatano na mamano bakufu timaki tata oyo aleki tatano na responsabilité azali Jova oh oyo papa nanga pesanga te Yesu apesinga na facilité oyo mama nanga pesanga te Yesu apesinga na facilité oyo bandeko nanga bapesanga te Yesu apesinga na facilité azo continuer na facilité azo sala na ye na facilité bisika lokotinga na yebi je suis consciente bisika lokotinga na yebi bisika na zalelo na yebi kasi bisika na zokende yaya na timi na kokoma na ngolu ngolwe ha kumame Yesu mama 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 sikana tambolo Yesu sikana matiso sikana tambolo Yesu sikana matiso Yesu sikana tambolo sikana matiso Yesu sikana tambolo sikana tambolo Mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV